liloba ya nzambe bomo ya seko ya kala seko na kombo ya nzakomba Ole Nkumu na kombo ya maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moyo solo se solo tokutani susu mukolo mwa lelo ezali mukolo esengo ezali journée de la fête pona bana na biso. Ça veut dire bato ebele ya bato mwindu lokwa baza kobunga nzela lelo baza ko fêter demi-rotation ya calendrier européenne comme une année na bango to pe bonne fête na bango. Parce que tu vois déjà que biso na ba européenne tozali même fréquencité na makambu nyonso. Parce que calcul oyo basalaki ya 1903 topé 1913 na kati ya Pape Grégoire XIII na mais Champs-Élysées Grich pour na koye ko la agglomération spatiale ya monde occidental mobimba ba dévoilaki que na point culminant de globe bazali na mouvement tempéré 4 saisons toyebi yango été printemps automne na hiver kasi na étude o bakoko na biso basalaka ebandela mokili balakisa biso que biso na mouvement tropique tozali na centre ya moi kuna na mbandaka ezoko danger na évolution ya 17 méridiens de Greenwich toloba makambo wana tokoti 2022 nde tozo kota siko na profondeur ya mateya na biso pona kolongwa libota na biso kat na kidiba et biso pe tozo préparer bonne fête na biso ba africain na calendrier na biso et à 784 jours et aux dans 3 semaines dans les lois allés les 6 28e mois 5611 années. C'est dans 3 semaines le 28e mois 5611 années to fêter fin de l'année. Après, jour et ce qu'on fêter bonne fête par rapport à le premier mois 5612 années. Bon ça abiso aussi nous bakoko ceux qui sont ezakitoko to démarrer programme na biso mko lelo to tombeli nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba nteke malamu na bana na biso moko et nzamba bakoko na biso azali boso pe sima ya mabota na biso nyonso pona kopesa biso bomo ya tango molai to pe longue vie pona ko briser to pe ko bebisa misana soloka nyonso oyo e tjelaka biso mitambu pona ko renverser bomo o nzamba pesi biso na tango molai. Dans le lot robeta prière oyo babengi protection familiale les aloko toujours ko tchabana na biso na maboko ya nzakomba toujours ko bomba mabota na biso de façon parcours nyonso tout tokutana na bamikakatano ya kufate ya mbalakata tokutana na mikakatano ya ba nyonso tezo ko bebisa bomo ina biso te ko biso e bandoko kola pe bandoko vivre na esengo pe harmonie soki to tie molende pe to tie mabota na biso e pa nzakomba nzamba bakoko donc yende to tie liboso elongo na bakoko na biso lelo to ko beta losambo pona ko yebisa bakoko penza komba ete babatela mabota na biso donc tant to ba mabota na yo moko za kata libota parce que ba famille otozo sala bana bazali likabo ya nzakomba apesi kat na biso batu pona continuité de programme ya mokili parce que après biso ba misusu bako ya ba misusu wana yo la bana biso to bota après bango bana ya bana na biso bana ya bana donc ezali plusieurs générations et ko remplir ba tâche ya misala oyo nzambe a tchaki na kati ya mokili c'est ba génération oyo koya na sima na biso makambo biso to sala lelo na obango ba osala plus que parce que ba okuta étape place biso to sukeli na mayele ya biloko nyonso ya mokili et bango siko ba oya ko évoluer dimension des affaires. C'est comme ça nzamba salaka mokili parce que na kala téléphone ezalaka te mais bato akala ba se communiquer so ba se communiquer à partir ya ba matière première o ezo ko sala ba téléphone o nyonso et ba on batika risiko ba secret wana parce que ba tiaki ba schéma na kati ya
mélange ya ba matière première nde esalaki ke base communiquer entre le bango déjà que so totali likambo oyo ezokoleka na kati na biso lelo tozolobela feti ya bana na biso. Donc tozali na 21e édition ya feti ya bana na biso, 21e édition depuis 2001 et le mona ye moko ko mangongele jusqu'à nos jours, le 1er janvier 2021 et 22 tosali loko la 21e édition. Talatina oyo tosangani mukolo lelo topesi ba programme ke calamité dans 3 semaines awa tozo fêter fin de l'année ya batu mwindu selon logique ya calendrier na biso, parce que tobi ke biso peto na calendrier na biso so tosali calendrier na biso nde toko bénéficier ba revenu ya ba anniversaire na biso, parce que la calendrier va nous servir à calculer nos dates de naissance. Calendrier ba mindele eche bulu yeke na kati ya mokili batu bazoko fêter anniversaire obotama lundi o fêter mardi wana o bénéficier de l'eau monte bando telengana toujours on mona batu ba joyeux anniversaire, de bonnes choses, mais on mona mutazaka na kati ya kolela lela, parce que makambu o yazo tamse ya bomoto na ezoko bala na te na fréquence o nzamba chelaka bomoto ya bato banso na kati ya mokili. Il faut y avoir calendrier parce que tout ça la promotion ya calendrier to bimisa calendrier na biso et to ko tchango wana pona bana le poso mwendo nyonso bazaka pe na calendrier na banda kuna bango o afficher na mire ndenge bango bategela biso calendrier, donc ba ça la commerce bazoko exploiter biso mais bazoko komisa biso bazoba po bateli biso règle de jeu moko ya 365 jours bache année paire année impaire. Bache kuna mwana bango liboso neti janvier akotombe na 31 jours. Au mois de février atombaka 28 jours, février mususu akomaka 29 jours. Azo changer. Pourquoi ba changement wana? Tokoye ba bozindo makam nyonso. Ba sanza nyonso etikali ba 31 jours, ba 30 jours, ba 29 jours. Yango esali bango 365 jours. Mais biso na calendrier na biso africaine toza 28 jours banda. Le premier tir, le 28, c'est que Sanza, o yabimaka na likolo, asalaka 28 jours, asalaka 30 jours te. Sur le calendrier, nous sommes mokili Sanza n'aime sali calendrier. Parce que Sanza m'a déterminé sur la période et déterminé sur mokolo. Et déterminé sur la semaine. Et déterminé sur la mboula. Moui, asali horloge. Motango, otobengi ngonga. Ça veut dire que le premier physicien noir Nemutu va calculer makambu ya ngonga sur base ya kolandela elilingi ya mutu par rapport ya rayonnante ya mo ndenge zoko beta to bengi yango sphère to ba moni elile tengami kuna ba yebi ke to komi ngonga ya nzanga na midi salatina oto lobike ba ko bazai maele esengeli ngana yo to betela maele ana le gâteau encadré en pour na développement et faire face devant tous les peuples du monde. Oboyi bakoko fimbo kekele oswai na kongonza na libumu. Totombeli nteke malamu na bana na biso moko pe teke malamu na mabota na biso nyonso ya mokili mobimba bole ibolamu botondi na esengo. Ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambi ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambi ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge.
mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge ye kimbanguka kwizao mukwiza mvuluzi na mokili mobimba na kombo ya Nzambe ole nkumunza komba ye wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya Nzambe ole nkumunza komba ye kimbangu mobikisi na kombo ya Nzambe na mokili mobimba nyamolo ibanza wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka papa na loma meyufula kabeto yoyo na Nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na loma meyufula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi papa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto amvimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moindo boyaka toyembela Nzambe bana Afrika boyaka tokumisa Nzambe Nzamba bakoko na biso Nzambe ya mpungu kimbangukele 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 mvuluzi kimbangukele 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 mvuluzi bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi bana ya Kongo botuna kimbangute ajalie mokote atindaki bana na ye bamesa je batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko bana ya Kongo botuna kimbangute ajalie mokote atindaki bana na ye bamesa je batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko bana Europa botuna kimbangute ajalie mokote atindaki bana na ye bamesa je batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko peve ya Kongo eyeli bilenge ya mbanza ya Kongo mangengenge matadi mayo mboka elaka peve ya Kongo eyeli bilenge ya mbanza ya Kongo mangengenge matadi mayo mboka elaka matadi mayo mboka elaka pangi avelela songa lulendo betumba tukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda ndeko na ngako tikalate sala lolendo bisomoka nokaka na matadi mayo tokende tokoma sokyo ponama lakisa lolenga mobikisi sokyo petwama lakisa lolenga mobikisi ndeko na ngako tikalate sala lolendo bisomoka nokaka na matadi mayo tokende tokoma solo se solo mukolo mwa lelo ezali mukolo ya esengo mukolo ya kosalela makambo na lolenge ya bomoto bwa biso pamba te tolobika ya mutu mwindu abungisama na makambo nyonso ya mokili mobimba kolia bakoma olesa epa ya baeuropéenne
390 sortes de produits frigorifères, biloko beba, poipe, ya ba chambre froide, ba mikila, ba mipanzi, biloko ndenge na ndenge eutaka na Europa, to na Amerika pona kosa elango commerce, bazo ko empoisonner peuple, bazo ko diminuer ba durée ya vie na biso bato na kati ya mokili pamba te biloko na bazolia, c'est pas notre propre alimentation. Pour nous vivre longtemps, bandeko et sengeli tozongela ba alimentation bakoko bandai kolia. So to bandi ko sela ba alimentation bakoko bandai kolia ndeko pesa biso ba longue vie. Mais soki to négliger ba alimentation nyonso bakoko bandai ko salela koko ayebi pourquoi sela mafuta mbila. Koko ayebi pourquoi pakola mafuta mbila na nzoto. Mais lelo so totali ebele ya batu mwindu ba lingation pakola mafuta mbila na nzoto te. Zoka tolobi mafuta mbila azali très efficace azali Wili kwa lekiba wili nyons tout. Na bokasi pambate azoko protéger kushi ya loposo na biso. Azoko augmenter quantité de mélanine na kati ya nzoto. Donc le bien siko ki abiso siko to zongeli makambo na biso nyons tout esilité to ko établir ngo tout liko na mesa. Bao bakoza na posa koyeba makambo na bango bakoza Voilà na maili kola mesa meba obandola na makambo bapaya bongo mo tutana liboso nde tozoken parce que baloba yeke bitumba munene ko yana mokili guerre mondiale wana bazoloba ezali bitumba ya batu mwindu na ba mindele pona to bango na ba vitesse ya démagogie o bazoko tamboa nango. C'est que guerre mondiale non est salamate guerre wana ba benga guerre mondiale 40 à 45 ou bien 18 14 18 moi les guerre mondiale c'était parce que la guerre là c'était uniquement pour les Européens malgré ba joie ki batu mwindu oyo ba tcheli ba service ba kende ko bunda kuna ba jugement ya makambo ya nyonso ezali parce que pa kufuta makambo tout basali po ba éparpiller ba foyer na biso ba détruire savoir au bakoko na biso banyo kwa melaki autant de millions des années pona ba bloquer ba vandisa makambo o etali stabilité ya bomoto ma ba panzi donc ba détruire mode de vie ya batu mwindu alba so ba yo kota biso na mode de vie ya bulu yeke anto bi mukolo lelo ezali le premier mois au pays janvier 2022 na calendrier européen, na calendrier na biso tozali le 6 28e mois 5611 années donc totikali na 3 semaines pour na to fêter fin de l'année na biso et tant to fêter fin de l'année na biso le 28 mois 5611 années bonne fête année asika et kobanda lundi le premier mois 5612 années. Ça veut dire etikalisko bongo. Fin de l'année na biso nyonso ya bane nyonso to ndokuta nango ba tomber ka dimanche échange raté. Et mbula sika ya bane nyonso ya calendrier na biso africain e ba tomber lundi échange raté. Ça veut dire calendrier na biso ezali stable, to lobi e ko servir biso to calculer ba date de naissance na biso. To pesa sa formule. Aux 34 au division par D par rapport au calendrier européen parce que le calendrier européen une année n'a pas égal 12 mois 365 jours biso calendrier n'a biso une année n'a biso égal 784 jours cela veut dire 2 ans n'a bango na 24 na 4 mois ndezo sala une année n'a biso c'est surtout vivre na calendrier na bango et bandoko kolisa biso mbang parce que zo correspondre était na évolution de croissance ya bomoto nanga nayo bomoto bat na batu fotambo na calendrier na ngo ba arabe bazan calendrier na bango ba chinois bazan calendrier na bango sko yo africain za calendrier te tangi mangu apesi biso calendrier alobi to ya na ngo to ko tsango partout et ko tati na ba été yolo mutu na mutu a fonctionner siko selon calendrier nae parce que to ba ko ba fonctionner ka bazara na calendrier ba ndoza ba bilanga ba élevage mundele mutu ya ko la kisabango programme wana te basala programme wana gizi ya calendrier o bon bazaki na ba calendrier bantu kasi lelo ba bombi biloko wana nyonso ba ko moko sabiso ko ba kuta ba ko na biso basala ke lokote balata ba mataba nzoka bilamba no bomona ba mataba wana ba morceau de drap ba maputa wana balata ba esclave eza mundele ne mtalati ba mpona identification
ale o nyonso bakute na nzoto bakoko bango bazwa bakenda na yango baza ngona ba mise eza ba mise mususu oyo mutu mwindi mo ta ko koma même vanda na poto même ozana na ba camarade ba mindele eza ba mise mususu eza interdit batu mwindi bakoma kuna te eza ba mise oyo eza ba biloko elobaka omona ekeko ezoloba nde tolobaki na 1887 Stalin akutana gina koko ngaliema inch Stalin ayaki na mbwa maintenant akutana koko ngaliema inch Kongaliema azalaki na ekeko ya nzete ezoloba eza na code mais nzete basala yango ekeko ezoloba eza na code oyo moko kobeta pona ekeko wana eloba arisiko bato wana baye bazwi biloko wana nyonso bakei na yango balandeli basekret ya makambo wana nyonso lelo basali bapareil biso siko tozokamwa on te dit que savoir et où tu es déjà pas dans biso parce que ebandela mokili ezaki biso nde to sali bango et véritablement ce que ezo ya boye bana pona bato sabiso mokili mumbaba e ba ke tozali bayaya batu nyonso pamba te to monaki mo liboso so tozwi komino babenga komina lemba koko lemba azali premier intellectuel bantu pamba te koko lemba azali na nzungu oyo ezali na ba mélange ya ba minéraux na kati ezolakisa télévision bandele bazwa yango eza kuna na poto alelo bazosala ba TV yozokamwa ndenge bazosala ba TV tokolobela makambo ya koko lemba yango lelo tozomona bana lemba baza mingi branché na makambo ya ba étude koloba ba français ebele malgré eza boumbu mais une partie ezokozwa mutu o asalaki secteur wana c'est quoi tolobi ke ko lemba zaki intellectuel africain donc intellectuel africain eza ba intellectuel bozo mona te ba intellectuel bo mona ba africain bazali ba intellectuel bazali ba petit esclave ba européenne bazo servir de développement ya monde occidentaux baza ba intellectuel te parce que comme intellectuel ka pono lo ba français de ba bengo intellectuel moi je ko sala ozo ko sala te définition biloko no yebi te ce que ça intellectuel disent en quoi. Ça veut dire que tu as un intellectuel, tu es intellectuel, c'est quoi? Tu as besoin de otoyer pour te définir Congo. Parce que biloko va penser na kati Afrique, ma kamni to ça non. Tu tracer programme déterminé ya vie na biso, na ba plan nyonso. Oboyi ba koko fimbo kekele osoi na Congo na libum. Donc mukolo lelo ezali fête ya bana na biso. Loko eza fête ya bana na biso, repas d'alimentation o tolia kapo na fête oyo, tolia ka mbisi moko ba bengi mbisi ya nzadi malawu. Mbisi ya nzadi malawu ezali mbisi ya mai. Nde bako ba benga yango mbisi ya nzadi malawu. Donc mbisi ya ebale. Wana eza repas d'alimentation. Mais repas ordinaire, mbisi wana ya mai ezali accompagné na ba diversité ya ba nature. O evandaka lisanga, ça veut dire repas fait ya lelo toliaka ba nature o evandaka lisanga. Loka ba mbinzo evandaka lisanga, ba mayebo evandaka lisanga, ba ndunde evandaka lisanga, makelele evandaka lisanga. Ndonge evandaka lisanga pe bongo na bongo biloko ndenge na ndenge evandaka lisanga pona ko batela équilibre ya bolingo na biso. Bamba te bolingo mutu mwindu ba panza yango déjà lelo yo toza dispersé na Haïti donc ndele ndem tayaki na maele mabe wana yango akomeli histoire ya Satana na Bible. Tant ya komeli histoire ya Satana na Bible kasi azobetela oli solo ya makambo oyo azosala ondenga azonyokolo do yenda za Satana. Pamba te aye akangi biso akena biso apandi biso ti mokili mobimba. Al makambo ba cheki kat nangana yo moye to réaliser ngo so ezate yango nzambe so aye na kat na biso pona kozongisela biso makambo nyonso epanzanaka. Ça veut dire ton voulu qui m'a écouté na ko mangongela bwakele soyi. Eza lokola azongisela ki makambo nyonso ya mobimba ya bomoto na biso ba indo o epanzanaki. Yango to bike repas d'alimentation atoliaka mbisi ya nzadi malawu. Ezali mbisi ya mai to pe mbisi ya ebale. Mais toliaka pe ba diversité ya ba nature o evandaka lisanga. Totangi ba mbinzo, ba mayebo, ba ndunda, ba makelele pe bongo na bongo pona ko batela équilibre ya bolingo na biso. Mkwalelo tosaka losambo ya protection familiale. Tobengi yango prière d'aider. Pona ko garantir parcours ya continuité ya bon moipe ya bomoto ya bana na biso ezala na longue vie.
Donc, tout ça là, prière, il y a protection familiale. Pour le prière, on est à protection familiale, tu un terme sous prière d'aider. Parce qu'ils ont la force, il y a papa et maman. Oh, bazo salama bota. Pour garantir parcours, il y a continuité. Il y a bon mon IP, il y a bon moto, il y a banana biso, topé mabota na biso, et ça na longue vie. Oboyi bako kofi mbwa kekele, osoye na Congo, zana liboum. Mukolo lelo, ezali mukolo, il y a programme familial. Dans mukolo lelo, dans mukolo, il y a osala uniquement, ba programme familial. Dans mukolo lelo, ezali mukolo, il y a programme familial. Mukolo ya ko sepelisa bana na biso. Komema bango na babisika ndenge na ndenge, jardin, plage, zoo, musée, pe bongo na bongo. Kokengela bango na ndenge esengeli. Pona bazala na bomoto ya solo, pona kokoba yenda ya continuité de programme na bisika oyo biso tokosukela. Dans le journal lelo, ezali journée ya programme familial. Papa rovandana libota nae esika moko kolia ensemble ko solola mais eza journée ya bana na sima sikoyo ko bimisa bana wana bakende za programme ndenge mundela sala kuna programme na biso to ko diembela na ba programme wana te po bando ko surcharger biso na mutu faza na programme na ye ya sali programme na ye kuna bo ndenge za ka déterminer. Mais yo ce qu'on a la programme européen et ben on surcharger au problème so on nous en a budgété pour ni programme ya vie ba bongisa ka yango ndeto loba ke soki to sali ba bilanga ya minene to bando sala sous misala ya makasité to opema to ziba na biso to tie ba ngwana bazo gérer misala na biso et biso to zo contrôler ba ngona ba loi pour na obattre la société yango ne mbanga tindi biso ke to sala bilanga pour to créer vie sociale parce que soto zeli mundele tango ebele banda to joindre indépendance ti siko to zela ka vie sociale mundele ayo pesa biso et to za ba complexé parce que to banga kuna ko ba futa na ba syndic ba futa ba to ba salaire men salaire ne uta ba zo ko payer mboka na yo ayo siko na mboka no zo ko sala to bisa salaire a peuple te no zo lo ba ke onga na za mokonzi onga na zo gouverner te mokonzi faut ça la programme ya pays na yo mais ba konzi na biso ba sali na programme ya Afrique te mindende ba doté bango ba programme bango ba zo tambwa nango yango zo zongi sabiso simo komona wa ya sali 5 ans awolo ba français bela o pesa ba projet belé mais a réaliser le comment côté parce que ndambo mbongo yena batu na yo azo sana gouvernement o ba sana gouvernement na ba o tchana ba poche ndambo mbongo mundene mtazoli yango parce que na ba pays net africain mundela ozo ba pays muso ozo ba 80% muso ozo ba 70%. Il y a la richesse, il y a Congo, par exemple, 70%. Atigeli Fati, 30%. Est-ce que 30% non, ça non est 30% est-ce que ils ont le droit mignolo parce que bando tinda yesiko ade fali susu mbongo kuna pa européenne. Atikoto yo bo mama kambwana nyos. Parce que bino ba kondi obo soko signer ba pourcentage en mboka 70%, 80% et kenda rapona ba minde ba ngosiko ba sala ba programme fina ba ngo za kitoko. Bino siko bozo ko bundana na mwandambo wana so bino okati ndambo tena ba poche peuple siko ya au bénéficier na nini. Asko toye na makambo Italie même si tu ko travailler na collaboration bilatérale na tous les peuples du monde mais ekozala basé na ba loi il y a un programme déterminé au biso to saleli biloko na biso et vous ajoutez ba to ya ko biso c'est 70% le batikel bino donc bazo bénéficier bon Amazonie bino ab africain bo bénéficier combien de pourcents ya Amazon ya Zamba Amazonie absolument rien ça veut dire bon to za ba umbu donc soki to fonga mito mbote elingo ba ke génération o ekosi la ka boye bana ba ya ba kota suna buzo bati ba osinese bango bateka Congo to pe bateka Afrique. Parce que toujours bah déjà Makambo c'est très dangereux parce que Égypte lelo est envahi par les Arabes. Les Arabes en Égypte na tchebango, ba anglais mutu ba tchebango. Et lelo sikoyo ba Arabes bazo contrôler bilo on a vu ça kuna parce que pyramide azana ba couche ya ba tunnel bilo musuna ebimité. Oh wana ba obimité za couche ya likolo. Ba génération belé vanda wana to koyekola Makambo eza kuna na kati.
mais bango ba yesu ko ba baloli makambo yango biso bi kete asko to yena détermination ke programme à vie na biso mo to za ba mettre na yango donc to boyi ba to ba pesa biso programme ya vie. Non makambo to yena ngo yango ko lata na ba konzi wana transformation politique ko sala mande volus kimbanga lobaki pona peuple a se retrouver na revenu ya bomengo nae. Oboyi ba koko fimbwa kekele oswe na Congo nzana libumu. Mukolo lelo ezali mukolo ya koyeba posa ya bana na biso pe ko offrir bango ba cadeau surprise pona to yamba mapamboli ya solo ya kombo na Nzambe ezanga suka pamba te bana bazali likabo ya Nzambe sous notre responsabilité. Ça veut dire to lobia ke mukolo lelo ezali mukolo ya koyeba posa ya bana na biso pe ko offrir bango ba cadeau surprise. Cadeau mo lem suya e bagité mais o ele surprise comme si pour retourner pour ça naï à lobby so ko quelque chose au PC to même quelque part pour na azwa besoin wana. Anto bige ezali mukolo ya koyeba posa ya bana na biso pe ko offrir bango ba cadeau surprise pour na to yamba mapamboli ya solo ya kombo na Nzambe ezanga suka pamba te bana bazali likabo ya Nzambe sous notre responsabilité. Ça veut dire yo papa to yo maman ozo ko négliger bana ozala maudit ozala na malédiction. Papa kiminda ku akeko talibala koto mususu matiki bana kuna na nzala siko bana wana bayaki ndengeni nana botaki bana wana. Ça veut dire en dehors ya ba vision suto ko sala ba responsabilité wana ezali ya itinda na Nzambe soko négliger yango. Ça veut dire ozala maudit place nyo soko tambole ko marché te. Donc tout ça c'est obligé ya komema mikumba na biso parce que to mino olingani mwasi na mobali bisengo eza ya bino mibale na makambo bu wando ko sala mais production na yango siko il faut assumer et quoi assumer ngo siko na ba condition mo te ke ozoni yo kolobota ki bana ko monyo ko la bango kimi no ndako tikeli mwasi bana yo landi na mwasi mususu ale bana ba ko mo la nzala ba ko mo telinga na bana ba ko mo senga na banzela. Ale mokili ko eza bato mabe mutu mabe mususu azoluka bebisa bana akopesa bana biloko mabe bana ba bebe tala ndenge bana bazo beba eza na ba plusieurs volets to kolobela yango ndebi sosko to ekote ya bato bayeba siko ke responsabilité ya mabota ezali sous notre responsabilité mais ezali likabo ya Nzambe parce que yende mtapesaki na bakoko programme déterminé ya ko lingana mwasi na mobali pona tout ça la production familiale. Oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Congo nzana libumu. Mukolo lelo ezali mukolo ya encadrement familial pona kolandela parcours déterminé ya bomo ipe ya bomoto ya bana na biso na tina ete bayeba tina ya bomoto pe bomoyi na bango na kati ya mokili. Ça veut dire pona bana na biso ba kuzala bien élevé encadrement familial wana ezoko dépendre na biso moko. Na ba programme déterminé oyo to ko appliquer le lolenge ya ko gérer mabota na biso nde bana wana ba koyeba tina ya bomoto na bango moyeba kota ba distraction inutile ezate parce que génération ya biso lelo toza ba distraction po tozalaki mal encadré na ba famille po tozangi ba programme d'élévation familiale etikalaka ndambu mais to kota na biso na ba programme ya ba européenne yango to lati surchargement moyen oya biso moko emona nezate. Nde bakoko bayeka na ngana yo bazongise biso sikoyo programme déterminé ya vie na ngana yo poto yeba sikoyo olia na biso ndeni to kolia mboka mobimba donc makambo ekokota tina ba sénat tina ba politique ya Afrique mobimba donc bako bwakisa ba programme wa nyonso européenne parce que ba comprendre que ezalaki ba jeu ba sala bango pona ba exploiter bango guerre ici la gâté na ba province nyonso ba matière première ezali pe otika la aussi là donc avec si là ezozela ngana yo soki ba boyi ko pesa biso espace bakoko ndesiko bako frapper. Ça veut dire batindi biso ba eboke ebolo baso ba boyi ko yoka ndesiko bako mona qu'est-ce qui va se passer. Ezate ko biso muto ke to bandiko buka ba magasin to banté ah ba ko forcer mutu te ba ko beta mutu te mais tango ngane okoka ya pe vakongo ba bi wenzi ko zate biro ko zalate avion ko matali ko lote siko yo okozala nani po o dévier puissance divine wana o ego ya siko yo ko exécuter mibeko ya sika po na bato batambo asiko na logique Nzambe tala makambo ezo ya liboso yango wana ndo moni bato bandi ko se précipiter o corona
oh boy basa ba manœuvre pour ba serrer mokili de façon bana bilaka ba zo espacité nzoka ndenza mabomba na kati na biso azana tana e alingo frapper ilo ba nzambe bo mo seko o ba koko na biso ekotika la seko donc mokolo lelo ezali mokolo ya encadrement familial pona kolandela parcours déterminé ya bo mo ipe ya bo moto na biso ya bana na biso na tina ete bayeba tina ya bo moto pe ya bo mo ibwa bango na kati ya mokili mokolo lelo toyembaka 9 nzembo 3 nzembo ya invocation de l'homme noir, 2 nzembo ya purification de l'homme noir, 2 nzembo ya louange de l'homme noir, 2 nzembo ya glorification de l'homme noir, pour nous placer bakoko na biso ya petwa elongo na nzakomba liboso ya mobimba ya mabota na biso to pe liboso ya mobimba ya ba famille na biso. Donc quoi leo toyembaka 9 chansons, 3 nzembo ya invocation, 2 nzembo ya purification, 2 nzembo ya louange, 2 nzembo ya glorification pour na ko placer to pe ko tchaba koko na biso ya petwa elongo na nzakomba liboso ya mobimba ya mabota na biso. Pour na parcours ya vie na biso ya mabota na biso eza stable ba mikakatano ya mbalakata to ba piège ya bato ya soloka ekanga biso te parce que bazali ko tia biso mitambu pe ko renverser bato ko mema bango na ba monde diabolique pour na ba ke ko renforcer kuna nzoka ndengana jusqu'au toye pour to fongola boye bia bato balata nguya solo ko ko empêcher misana soloka pour na renverser sous bato te to pe epesa biso baliwa ya mbalakata te otobengi ba mort subite nde bako babenga yango bakufa ya mbalakata seke nzambe na plan na ye asalaki mutu ifo awumela akoma mubange basalaki mutu te po akufa o mutu akufi na 10 ans eza liwa nzambe te d'office eza déviation asiko tellement babungisa batu bakoma kokosa batu lelo oyo so mutu akufi o te nzambe azwaka lokumu po ye mutu apesaka peka ye mutu azwaka te ye apesaki po osalela temps atie nzete manga eza na tano ngo ebotaka soko tano ekoki te bokati nzete wana ça veut dire bino de mo limité parcours wana mais pas nzambe parcours wana eza continuer yango tobeke mutu akokufa na 10 ans te balosambo biso tozosala eza lokola tozokobimisa siko milimo bakoko ekoenvahir mokili tokodétruire misala na soloka bomona siko ba génération nde to bando kokola baliwa ya ba jeune ekozala lisusu te eza interdit bato ava mutu ava kufa ifo si sa cycle ya parcours a vie na ye na mokili ifo akoma mpaka mobange na forme oyo elaki toyaka toyeba bebe ozokoko nguluma te ozokoko otambola te ozokoko ovanda te ozokoko olia te mino na monoko eza te obandi siko parcours d'évolution ti omona okomi kovanda ti omona mino ebandi kobima yo mino wana ezobima mpo ani mpo obukuta to mpe olia biloko nyonso nzambe apesa yo eza na ntina ti omona obandi konguluma ti obandi kotelema ti obandi kokola apres kokola ntango okoma mokolo mobange mpaka colonne vertébrale egumbami omona ale mosusu osimbi nzete ti colonne vertébrale ndenge egumbami wana ti okoma na ntan moko boye ozokoka mpe su otambola na nzete te okomika kovanda mino esili yo na munoko wana siko bakomi olesa yo babiloko bambisi oyo ezanga sende bakomi osala yo bapotopoto ya bitabe parce que tolobai déjà ke énergie ya sopasium oyo ebombamaka na kati ya bitabe babengi yango sopasium eza na 150 millions ya transaction par rapport ya grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés ya monde entier nde tolobai ke mokili eza 510 millions de kilomètres carrés mais moi aza na énergie na ye wana ya sopasium eza force vibratoire eza pe force d'alimentation donc soki bato bakomi mibange tokozala na bafoyer ya bavie na ya bavieille ezalaka uniquement étude ya kotraite bamikolo parce que ntango baminde basali bafoyer kuna biso tozokende kosokola bakoko na bango tozokende kobongisa bango okipe bango malgré baofuta mbongo mais ezali bowumbu mpe ezali libabe tozoloba te mpona toyebi ke pasi ezali bandeko na biso ebele mpe basala misala topekisi motu te katika mosala na ye mais atoloba esko vérité ke yo okoki kokesokola bakoko baninga te tanke bakoko na yo moko baza néglige bakoma bandoki tokoma ofinga bango bandoki moto aolanda suivi na bango aza te or lokola bango basalaki biso babokolaki biso bakolisi baboti na biso donc biso mpe fo tozwa soin na bango
asko tozo kende ke ba foyer ya ba vieux na ba vieille ya ba tout monde pe ko salama na oloba o ba salate ya ba gouvernement wana mona na raté wana eza ba tricage politique abiso to oloba asko ya bonzambe pona ko respecter mutu na valeur na ye parce que mutu azo ko parcourir azo sala makambo so mutu azate moto ko pelate ni amana na pelisa moto te mutu nde mutu azo sala siko programme déterminé etinda na nzambe o ba pesaki aliaki na mbuma te oboyi bakoko fimbwa kekele osoye na Congo nzana libumu ça veut dire il faut to corriger ba langage na biso to yeba ke mutu so akufi jeune ezali wa nzambe te d'office yeba ke ba dévier chez mo mona ke batomisa mulili bakota ki déjà ba dévier mutu wana et mutu wana ba omemena na monde diabolique parce que ba ke nzambe pe na administration spirituelle na ye na trône na ye azape na ba service divine to pe ba département et ba esprit divine o elandaka ko récupérer ba tout o ba mutu ba dévier ke ba memena na monde diabolique al ba koko wana ya ba esprit o ba landela makambo ba mort ba ko kende ba récupérer ba zongisi na monde ya nzambe. Alors quoi si c'est parcours à vie na été ba ko joyer susu ba tcheli susu na zemi ya mama moko boy na libomu soit ka ya mama wana oyo ya famille wana ka obo perda ki mwana so boza na principe ko batele malamu te ba ko tchaze mi wana mwana na susu na libota mususu pour aya continuer programme na ye parce que programme na ye ba kataki yango na bat na soloka oboyi ba koko fingwa kekele oswe na konza na libomu ça veut dire ba bomi na ba bébé ba dévier ba bébé bana ebele o ba to avortement o amelaki kisa longola ba zemi bana bazo kende kuna na ba monde diabolique baza kuna ebele ale bato o ya soloka ba ozwa bat na esprit wana bazo zongisa yango na mabumu ba mama o baza ba problème mabota e bazo ko bota sikoyo bana o bazo ya ko tia destruction na mokili baza sans pitié autolobisko na ndenge pe ya nzambe bakoko na biso bazaki kosela ba secret ya esprit o ezaka na kata sanza par exemple to okuta na basi mususu o matrice ezika abotaka te ale tolini to senga siko bakoko bachaye mwana na kata libumu parce que tolobaye déjà que zemi na kata libumu wa mwasi esa makaka pour soi pamba par rapport ya rapport sexuel à papa na mama et faut meka enveloppe mais makambu ko akati esprit makambu tout et uta na ba monde spirituel donc tolobaye ke bandoki tant bazo bo mabana bazo dévier bango bazo ketcha bango na ba monde mystique. Et ce qui m'a dit bien un problème à quel ou calibota kuna ba ozwaka esprit wana po ekufa kite mais le quoi beaucoup tisi yango na molili panzambe moye ke ndeza tenzamba zwaka bo sotote nde ba ozwa Jesus ba invoquer esprit wana ba kotisi na moi si moi j'entends ba mwana ya ba destruction mwana ba problème ayo lu gamino ba problème ko bo misana bino mo ba bobota ki ba oya osala ba scandale ba makambo ko tuba ba bambeli ko boma batu abanga kate. Non, azali déterminé na misala na solo kapwa uti na monde wana kuna mais azalaki mutu le roi ngana yo mais le roi ba compliqué parcours à vie na ye et continue na molili moi service nzambe ezate comme ba mo esprit diabolique mais ce que que moi ça zo bota ta problème ne to kuta pe na bande ko suba za ba problème poto sunga bango to lebi ah le ko zo bota te to zo sengelo sko mwana pa ya bakoko wansko ba peso mwana ya normal ya bien wa roya na botosi pe roya na makambo osungale msuji bota nao akoza pe mwana bilaka atozwa basi wanyo so baza ba problème abota to bimisho le msusu na minuit sanza ya mobimba babengi pleine ligne ato bandi obela siko bespo baza kata sanza mama ki teleki na botala libota na ezali na passe tozangi libota tozana poso pesa biso mabota totangi na kombo mwana mwasi wana après quelques temps aozwazemi wana siko eza siko spirituellement sans que toke pas banganga mwana o mama ki pavita ko peso yango to benge la reine ya mabota mwana o mama ki pavita ko peso aoza mwana ya banganga te asa différent mwana banganga mais mwana wana aozala esprit ya petwa ya bakoko batye susukuna oboti mwana bandi okola mais aye na makambu ya kitoko mukolo lelo ezali mukolo ya suivi familial pona ko batela conduite évolutive ya bana na biso bazala na encadrement d'enseignement ya tous les domaines pona ko yeba mokili malamu donc mukolo lelo ezali mukolo ya
suivi familial pour combattre la conduite évolutive. Yabana na biso bazala na encadrement d'enseignement. Il y a tous les domaines pour na koyeba mokili malamu. Mukolo lelo ezali mukolo ya ko déterminer programme d'évolution et programme d'élévation yabana na biso pour na bazala bien formé. Na nyonso oyo tokobanda kolakisa bango ya mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso. Ça veut dire atolobi ke mukolo lelo pe ezali mukolo ya ko déterminer programme d'élévation yabana na biso pour na bazala bien formé na nyonso oyo tokobanda kolakisa bango ya mobimba ya bomoi pe ya bomoto na biso. Mukolo lelo ezali mukolo ya plusieurs histoires du passé bantu pour na ko préparer bana na biso na ba leçon de base oyo ko faire découvrir bango bozindo ya mokili mobimba pour na bazala dynamique na ba suivi du parcours ya ba continuité nyonso pour na bazala na ba savoir élevé. Donc mukolo lelo ezape mukolo oyo to bando kobeta plusieurs histoires du passé de l'homme noir parce que bato bazotanga kuna ya classe mondele histoire ezali science ezali étude ya les événements du passé histoire ezali makambo ya passé ya bato. Mais bino mo passé na bino boyebi yango te bino siko boza surcharger bozo yekola nde passé européenne siko ya bino mo ezozela bino parce que muto ko kima passé na ote po ata yo kimi yango bana na oba bando kozongiso po ba otuna oba nolinga bayeba ndenge bano to bota lelo ba wando tuna biso ba question mais papa bino bokola ki ndenge nini mabota na bino ekuta ki ndenge ya ki ndenge nini ah siko to les sous na temps perdre tête to isko to réunir mobimba ya histoire ya bato mwindu to classé pona tozanga biyano te ya kopesa la génération ezo ya sima malgré baboti na biso bazanga biyano kopesa biso parce que baza déjà perdu bakoma ba chrétien bakoma ba musulman bakoma ba hindouiste bakoma ba bouddhiste ba kota na ba religion ndenge na ndenge kasi biso to bike to bota mina nguya ko boma ba religion wana nyonso to boma islam ata bazaka na minduki ata ba boma ka bato biso siko to boma église wana religion wana to boma christianisme ata bazana ba force ndenge ni biso siko to na puissance ou l'équipe bango to boma yango to ko boma hindouisme to ko boma maïkariste Jéhovah protestant ba groupe de prière kutu auto benga bana catholique bana christianisme bango nyonso wana ba ozali écraser parce que bato nyonso bazu côté ya mayele o bazui ya démagogie ya théologie européenne. Mais biso siko to na théologie africaine. Donc mutuna mutana théologie na o ekolobela lolenge ya makambu na lolenge ya spiritualité na principe na caractère ezandenge mokote asiko lelo ba africain belé ba jui théologie européenne ba yé na ba komi ko enseigner ba zo kosa batu keo ba yé na nzamba solo nzoka ba yé biso ba kombo ya ba diable parce que nzambe to bi azaka na kombo na ye nzambi mpungutule ndo manza velela na kikongo kombo ne mvide le mukulu ande on na mususu azate so ko mosamba Elohim oyebino Elohim ite Elohim c'est un grand diable bako na so basambela ka Elohim ite wana za ba koko ba mindele ba Elohim wana za ba komba ba ko ba mindele o basali démagogie o ba bebisi mokili na misala na soloka yango bana na bango ba tieli biso poto honoraka bango to kota na ba contact diabolique asiko pona to kata ba contact wana nyonso tu esengeli to zongisa ba komba ba koko na biso na yanguya nde assistance na bango e koma automatique na bisika nyonso to kozala soki to koti na momesano ya ba pratique siko yango de to kota na momesano to salaka à tout moment to bi mukolo lelo ezali mukolo il y a plusieurs histoires du passé donc mukolo lelo chaque fête à le premier ezape to bando kobeta ba histoire du passé na biso ezalaka ndeni to bandi 1 histoire du passé de l'homme noir to pe histoire du passé bantu nzambe asalaka mokili na ye moko azalaki ni na ange moko pembe na ye ni archange makambo nyonso eza lokuta nzambe asalaka mokili ye moko soki bible ezolobaka créons l'homme à notre image tokotuna bible ils étaient avec qui en disant que créons parce que quand on parle de créons c'est comme si on est en 2 ou en 3
J'ai dit à un ami qui est proche de moi que non, voilà, tout ça la mutu na lolenge na biso non. Zamba baki na sali mutu na elilingi nanga. Et surtout aujourd'hui, bah elili abatu nyo to la chinois, oza indien, oza la français, oza la arabe, oza la nani, soko tambo na samo elili na yo makule mwindu. Ça veut dire bango nem to balata soko elili ngana yo. Malgré baza ba couleur mais so bato mona sa moi azo ko identifier bango ke baza bana na ngana yo. Ça veut dire biso moi to landa makamna bango ezate il faut ndeto kotsa bango na kata programme. To banda ko encadrer bango parce que soko boko timwana o encadrer malamu te lobi kuna hotel melao. Donc ndenge bango pe bakimaka lelo yo ba envahir biso bazo continuer toujours misala wana ya ko développer mensonge to pe démagogie. Basali feti ya lokuta. Biso binzambe ne bandeli abaki na sala mokili. Azaki ye moko. Alobimba moko mokili ezali sama. Mokili yaki mbala moko na forme o ya lobela ki moi na kati mai na kati sanza na kati makambu tout. Ezate ke onzamba saki mokili pendant 7 jours. To sambisa bato wana babeti masolo na lokuta. Faut ba yebisa biso premier jour asala kinini. Deuxième jour à Salakinine, troisième jour à Salakinine, quatrième jour à Salakinine, cinquième jour à Salakinine, sixième jour à Salakinine, septième jour au lobby à Pemaki. Au lobby bokosi, pambate mon PPP maraté. Mon PPP serait pemi, mon qu'il est koufi, mon qu'il est fonctionné, te bobino au lobby nzamba pema, sego mon qu'il est zal. Dans nzamba soit pemi, mon qu'il est rozala souté. Parce que mon qu'il est zal dans mon bimba naï. Sur une yo le bagenzamba pemi. Dans Nzambe ape marate. Attends le biga mokili na ngai ezali sama mbala mo mokili salami. Mokili tango salami pas même na check sa seconde, pas même seconde. En tant que le biga mokili ezali sama mbala mo mokili e salami na forme o nyosu tozo mona nzete nyama mai me mutu azate. Pona ko encadrer siko mokili. Mokili pandaki bongo panda tembele. Nyama zo kenda zo dévorer misisa banzete. Nzamba moni ete esengeli na sala muntu o sikwa ko kengela na nyama pe akubongisa mokili na ngai. Nde nzamba yaki olobake mutu mobali azala na kati ya mokili. Tolobi manifestation divine salama kuna na Nirangongo na pays de 7 volcans. Na ngambu ya Kalemi na laki Tanganyika bilembo ya Nzambe laki samaki kuna makasu na Mungu letambolaki na mupepe eke kobeta na mutu ya ngando. Ngando na 13 mètres ya longueur abimisa moto na zoloti na misu nae babenge Tanganyika. Tango makasu na nini eke beta na mutu ya ngando nde mutu abimi na moi na 12 heures azaki mutu mwindu mais azaki ko briller lokola ba rayon moi akiti na mokili azaki ne lambate azaki mutakala tokomi na minuit ya mukolo yango oto bengi mercredi 0 heure Nzambe alobi mutu mwasi azala o abanda kolamba. Donc il doit kakebeti na likolo manifestation divine ya makasu na tabaki tope Mungu le tamboli so ekobeta na ngando wana mwasi auti na kati ya sanza akiti na kati ya forêt équatoriale. Mwasi pe bandai ko briller aza mutu mwindo mais azo briller lokola ba rayon sanza. Et bato wana tolobi siko ke ba yaki na parcours ya planification na identification. Ça veut dire que bakuti mokili moto ezate. Bakuti nzete mais bayebi na kombote. Bakuti mai bayebi kombote. Siko babandi élaboration musala. Atolo bateko baliaka mbuma parce que bato babete masolo ke bakoko na bango ata F baliaki mbuma bakoza justifier na jugement o ezoya parce que boye sabso mbumani baliaka toza mbuma ebele mangeza avocat ezali bambumeze bele fo toye bakomba mbuma wana. Et toi, il zamba au koko na bango avandaki parce que atobeke mundele bota noirté kasi mutu mundu abota ka batunyo so ba couleur c'est biso mutu bota ba mindele so bandis ko fondement de base koko ana yaki na mokili babengi muntu
mutu to pe muntu yango lelo biso nyonso baobenga biso babantu abe ntango ya ye na mokili eza lokwa lan zero po ayebi na kotanga te ayebi eloko moko te badepose ka wana wuti na mo ya kiti na kati ya mokili me lokola azalaki na nzambe na kati na ye seke nzambe alati poso wana akiti na katikati ya mokili abandi siko elaboration musala na ye nini kokengela mwasi na kati ya zamba bavanda na kati ya forêt équatoriale na busira musala ne kokengela mwasi kopesa mwasi biloko ya kolia bazalaki deja adulte bamikolo ndenge bazotambola na kati ya mokili wana identification bangi kopesa biloko nyonso bakombo donc bango nde batikeli biso cahier de charge ya savoir bagénération nyonso ebandi ya nsima nde sikoyo ebandeki kozwa savoir wana oyo bakokwa liboso batikaki koko nzala mpanda na koko kiteleki nabo nde bakomosela yango badéveloppement yango ti lelo ezosa badéveloppement malgré bato batrike bakwinse mutu mwindu baboyi sikoyo biso toza à la page ya basekret wana ali bango bakomi sikoyo bavandeli basekret wana bakomosala sikoyo ya mbangombango mpona basalela yango mpe commerce entre état et neutraliser mpe baforce ya bato mwindu mpo bayebi ke soki toza uni bakokoka koneutralize biso te koko wana nzala mpanda to mpe muntu na mama koko kiteleki nabo bavandaki kuna basali identification ya tous les bien-être de la nature batali oyo banzete badifferencie nzeto eza boye oyo eza boye misala yango esalaka boye so batamboli na kati ya zamba basende ya bamatiti ezocuba bango na nzoto esika baye kozwa conscience ya koyebaka te toza mitakala ifo tokanga bilamba donc ifo totia bilamba mais lokwa bayebi na mpe tisi te parce que bayesika na kati ya mokili bakomozwa makasa ya minene ya banzete ya minene makasa ya minene bakomokanga na nzoto nde esika baidentifiaki première elamba na nzoto donc apart bango balata makasa bagénération yaki nsima balata esu makasa te parce que bakuta déjà évolution ya tisi na kati ya koko nzala mpanda na koko kiteleki nabo mpo badévoilaki to mpe baidentifiaki tous les bien-être et bango mibale wana basali existence ya parcours ya 5000 ans na kati ya forêt équatoriale avant ngana oyo tozala mpona basala service wana nyonso nzambe atindaki bango ntango bakokisi 5000 ans malgré babandeki kotanga na likolo 5000 ans 4999 4998 4997 ti bayokoma sikoyo na lan 0 avant wana na batravail nyonso basalaki na kati ya zamba so bamoni mbula ebandi kobeta bakimi na baarbre troué nde esika baidentifiaki premier ndako parce que wana ndako abrike eza te ni ndako ya nzete ya liboso yango wana oyo bakoko baidentifiaki so mbula ezobeta bake bakoti na kati ya baarbre oyo eza troué babaoba banzete ndenge na ndenge oyo bakuta eza na madusu nde baidentifie makambo oyo etali oyo tozokobenga lokola makambo oyo etali ndako bato ntango bayaka na ebande ya mokili bato wana bazalaki sauvage na sens ke bazalaki manzaka milai parce que bazangaki instrument ya kokatela manzaka ni suki me bakreaki bainstrument parce que bainstrument bakoko bakreye ntango bato baye na ebande ya mokili bazalaki na moto te moye balamba ezalaki te bavandaki kaka bongo mais soki ndeke alembuma moko boye etela ezalaki likwa nzete ekwei na se nde moto aye agute abandi kogute biloko mais ya mobeso so bakuti nyama ekufi epoli bango bakozwa crane wana ya nyama bazwi na manzaka wana ya nyama bakomisi yango bainstrument mbele ya kokatela babiloko crane ya nyama bakomisi yango instrument komela mai c'est comme ça développement na évolution eyaki nzambe apesaki bango linongi to mpe vision ya kokende na basource ya bamai mpona bazwa bapierre taillé ntango bakendaki bazwaki bapierre taillé wana nde bakomei mpe kosalela yango misala comme bambele kokatela yango banzete kokatela yango mpe misuni bapierre wana parce que ezali bapierre taillé bapierre bien pointi après nde toyaki kokoma na l'âge des métaux donc l'âge des métaux wana sikoyo eza baévolution ya badeuxième génération donc première génération ya deuxième génération technologie bandi koévolue nde tobai bakoko panzu bakomi kolamba bamabende mais savoir wana euti déjà na bakoko oyo ya kala
Et mutu wana koko nzala mpanda na koko kiteki nabo bavandaki na zamba tolobi basaki parcours à 5000 ans. Wana Europe ezate, Asie ezate, Amérique ezate, Israël ezate. Wana ezaka mokili. Bango peta on bayaki babenga eka mokili. Ya mokili mobimba pe batambolaki monde entier. Na nguya nzakomba bakomaki tina ba France, tina ba Europe, ti partout na songa mokili. Pour ne pas identifier que oui, tous en kati ya mokili, donc mokili ba identifier que on ka te que mokili za ka Congo te. Dans mokili za monde entier. So ba on batika ka ba bi ke mokili. Bazali ba Congo te ya ba Congo parce que ba te belé ba na confusion ba lo ba ke ote langue ya ki Congo nde za première langue ya biso ba africain te. Tant ba bazala na forêt équatoriale ba lo ba ki Congo te. Ba Congo eko sala ma après 1570. Nde ba Congo salam prophète ba Congo salam. Le prophète ba Congo salam après 1570 na chiti ya royaume Congo. Ba mama nzinga village matamba ba nde mbaki sala ba Congo. Ba koko bazé belé tant obeta masolo. Il y a naissance, il y a la province. Mais à trouver depuis le commencement de ce monde. Pour nous tu sois histoire na o utaka wapi o yaginde na mokili. Est-ce que ça na mabele wana ba ningande ba côté so histoire à lokuta. Ayo sikoyo o vandeli histoire wana oui mutu basaki na mabele après ba fuli mu pepe atelemi yango to kufaka so to kufi to koma mabele to kende ko déterrer bibembe pona to comparer mabele o nzoto mutu ko maka na mabele o to za na moto mona eza deux choses différentes ne to ba yeke mutu so akufa ko mane mabele te akopola comme poussière wana ezali matière première dominante ne to ba déjà que na kata nzoto na biso to za na élément ya mai ezali. Parce que dans la maille, dans nzoto na yo, so que ezate au fonctionnalité. Na kata nzoto tozali na élément ya mpepe. Souffle de vie o yo pe malade. So que nzoto na biso batu ezali na poche de gaz. Poche de gaz wana ezali placé na centre ya poumon. Mais ezali lié na petit poche de gaz o ezali na panzi. So que souffle de vie ezotambola na o tozo benga lokola e soumet moko bo eza biso ana mungongo ya muteleki sala maloba. Eza lokola mabumu ngombe tokoyekola makambo wana nyosu ya nzoto abatu nzoto eza na élément mabele c'est basala nzoto na mabele te mais basali nzoto oyo loko eza transformation ya superme ezoko sala mana plusieurs éléments naturels tokoyekola ba makambo wana bakonza lampanda na mama kiteki nabo basali ega lolenga olakisande ni vie ya mwasi na mbali basengeli basala. Mais ça y rapport sexuel te pour voir taban. Quand bah ça li parcours na il y a 5000 ans. Et si li tombe comme na l'an 0, lo kitwa kake beti na likolo, mama ken toto pe mama kiteleki mama ko kite na bo akomi na zemi. Tant komi na zemi nde batangi le 1-1-1. Babandi siko deuxième parcours avant bozongi na bango na moki. Donc bango bazali commencement baza génération te. Maman nzala mama kiteleki koko kiteki na bona koko nzala mpanda baza génération te bazali fondement de base. Bazali commencement du monde parce que zaki nza komba ye monde alati poso aye sikoyo pona ko établir programme o batu nyonso ba otika kolandela continuité na pona développement na évolution ya plusieurs générations. Oboyi ba koko fimbo kekele oswe na ko nzala na libumu. Tangu lokita kake beti na likolo mama koko kiteki na ba komi na zemi babokoli zemi wana pendant 280 jours c'est que na calendrier na biso ba bantu moi si so azana zemi po abota mwana normal abote na 280 jours so oboti 270 wana oboti mwana machombe akomeli bien te pendant ko chauffer na moto na distance ya percement chaleur ne to ba ke ba ko na biso ndimba salaka couvese bato liboso parce que bato akala bazala na couvese. So aboti mwana za machombe ba ozwa mwana ba tie na distance ba pelisi moto wana chaleur ezoko peksa e pekse nzoto mwana ti akoma efficace. Ba génération yena sima ba zuika ba calculer distance ya percement et chaleur wana ba salisiko caisse ba ti ampoule wana siko ezoko pomper moto kaka na capacité ya percement et chaleur ya moto à distance o bato kala bande ko sala elingo ba ke bango ba za ba ko technologie wana te donc technologie uita déjà ne bandela mokili. Et c'est une des génération en génération écoute na place limite. Ya bakoko abatu na babiso siko ba tufa biso ba place limite ya bakoko na biso.
yansko to komiko telengana siko poto se retrouver photo zonga na kati ya réalité historique na biso poto landela sikoyo continuité wana ndeko pesa biso ba évolution ebele na ba développement ebele boboyi bakoko fimbo akekele oswena ko ngonza na libumu bakoko nzala mpanda na kitekinabo mama koko kitekinabo baboko libana na bango pendant 280 jours ya calendrier bantu comme 10 mois parce que na calendrier européen zemi mwana so abotami normal il faut botama na 270 OK biso 270 mwana naza ko komela bien te faut ba chauffer moto mais bango 270 calendrier ya muniato mwana za bien cela veut dire on eza sikoyo des calendriers to exposer sikoyo batna calendrier na bango total sikoyo évolution ya ba parcours ndeni bandoko zala et tant on va boti bana na bango wana mibale kake beti na likolo na 12 heures moi ça comme na zemi baboko libana zemi wana pendant 280 jours après 280 jours baboti bana wana baboko libana wana ti na âge adultère ya calendrier africain 17 ans 34 ans ya calendrier européen bana bakoli ba isi bana ba bon ndeza boye biso nzambati nde biso to yaki mission to yaki to sala identification na planification ya ba programme obino botambo anamo ngonga na biso ekoki tozozonga esika to utaki papa na yo autaye na moi mama na yo autaye na sanza tozozonga me to bando bimela bino na nzoto to bando bimela bino pe na ndoto pona ko kolisa bino savoir ya misanyo so biso sala ki ko graver bino mémoire nde bavandaki na 12 heures kake beti na likolo koko muntu to penza lampanda amati azongi na moi na minuit kake beti mama koko kiteleki nabo azongi na kati ya sanza nde bakomaki sikoyo kobimelaka bana wana pona kograve bango mémoire kolakisa bango tala nzeto kombo nango boye tala eloko kombo nango boye tala eloko kombo nango boye siko bana wana tobengi koko lukalakala mbele na koko Fatima batikela bango ndingisa epa ya koko nzala mpanda na mama koko kiteki nabo balobi nzambe oyo apesaki biso mission oyo alobaki soki toboti bino esengeli bobala na yana leki oyo bobota siko baposo ya bacouleur nyonso antobi bana mibale bazalaki bamapasa koko lukalakala mbele na koko Fatuma pe batambolaki na accès ya koko nzala mpanda pe mama koko kiteleki nabo banda le 1 ti tokoma la 70 parce que bato bakabwana na la 70 avant premier siècle et bandela mokili avant première année oh mama koko zinga pesele mboka na biso kombo Congo ça veut dire bato babota maki mais siko banda le 1 wana ko nzala panda to kopesa parcours ya salaki na bana na par rapport ya 17 ans calendrier bantu to pe 34 ans ya calendrier européen albana siko babotaki to bandi koko nzala mpa koko kiteleki na bona koko Fatuma babotaki 36 bana abotaki 24 bana ya loposo mwindu pe 12 bana ya loposo ba couleur différent ya ba 3 couches ya ba 2 couches ya ba 1 couche ya poso parce que na mokili to lobai déjà que mundela na couche moko ya poso mais batu mwindu o babotami na ba couleur au mona jaune pembe rouge na kati ya batu mwindu bazape ya ba 3 couches bazali ya ba poso mais ba oba botami pa ba mindele misu bazaka ya ba couche moko mais ba tu mwindu oba botami ya ba couleur différent ya ba couleur ya ba jaune rouge bazaka ba 3 couches tu vois to lobike koko lukalakala mbele na koko Fatuma babotaki 36 bana 24 bana ya loposo mwindu pe 12 bana ya ba poso ba couleur différent ya ba 3 couches ya ba 2 couches ya ba 1 couche ya poso tozotanga le 24 bana oyo koko lukalakala mbele babotaki na koko Fatima babotaki koko Nzinga babotaki koko Chaku babotaki Panzu babotaki Mambenga babotaki Nimi babotaki Kuvu babotaki Mbandaka babotaki Makeba babotaki Menan Kutima babotaki Yange
babotaki Fara, babotaki Congo, babotaki Kongolo, babotaki Kutima, babotaki Hindu, babotaki Pembo, Pebongo na bongo atotangi ndambo. Ça veut dire Hindu oyo lelo bokomo benga Indien, Hindu. Ça veut dire baza peuplete, baza batu mwindu. Azo tozo kende ko régler ba compte ya bozomsa muki na réalité parce que to baike mundela kanga même bandundu ya batu mwindu ba mema bango na Bagdad. Ba Bagdadien wana tout ce sont des noirs mais bandundu ba milâtre. Ba ça ba déplacement ya batu mais ba bimisi bango comme ba peuple. Ba mo tanga sabiso na classe que to na 4 races, nzoka 4 races n'existe pas. Race ezaka moko mutu mwindu parce que yende mtaboti siko bato ba couleur onyos. Oboyi ba koko fimbo kekele oswaye na Kongo nzana libumu. Makambo to tanga awa ba tribu ezalaki nante. Prophète saba bandundu ezalaki te, ba Kongo ezalaki te. Katanga ezalaki te, ezalaki ka mokili. Siko to koyeba siko batu o 24 et 36 o babota yeba nani na banani. Poto ya koma na ba Butembo, to ya mona ba Bunya, to ya mona ba Kwangu, asko tozo classer histoire. Ya mobimba ya bomoto na ngana parce que toza histoire te. Tozo di mbe na histoire baningal et contribution na confusion et comme si so ba mandia to comme c'est la bon propagande tant yo beta histoire d'un F ça veut dire comme esclave po makamuna yo ezipami yo comme lo bende histoire batu mususu ozaki ni témoin mais le lo mutu munda comme ko témoigner comme si il était témoin tala buzoba oyo ezoko latisa biso libabe pe ezali ko augmenter pasi na kati ya bomo ina biso pamba te to zangi koyeba. Oboyi bakoko fimbo akekele oswele na Kongo nzana libumu. Les 12 bana ya baposo couleur différent. Oyo koko lukaka mbele bendako Fatima babotaki. Tozali na koko Faladia. Toza na koko Izwara. Toza na koko Melek et Sedek. Toza na Alimando. Alimando wana yewa lelo bozoloba Alman. Yanto bage na 2e siècle ba mindele ba pekisa ndundu na ndundu babala na parce que ba ebe secret ko bimake ba alima baza bandundu baza bango peuple te ko race moko boite a to kende to ko bimisa makambu mokilo eko ningana solo et to kozela siko débat du monde poto vanda na bato babetaki Adam F biso peto exposer o abiso parce que ba yaki ko ndimisa biso na makasi to verifia kite siko kimbango ayo vérifier documentation nyonso o yaki koya ba bengango exégèse critique scientifique, il y a toutes les documentations. Il y a dans la Bible, tu peux vérifier ma camboana nyonso kuna. Parce que na kati contenir mutu mwindu ezate. Malgré bo yibi contenir mutu mwindu bo changer ngo identifier, bo tsheba komba bakoko na bino mais histoire suko awa ezokende ko dévoiler réalité des choses. Na to bi 12 bana ba poso différent, ya ba couleur différent oyo koko lukaka mbele babotaki. Ezalaki koko Faladia, tozana Izwara, tozana Melek, tozana Sedek. Tozana Alimando, wasali ba Alma, tozali na Kao, tozali na Tchèque, tozali na Humade. Wana 12 bana oyo koko lukakala mbele babotaki et disposition ezalaki ko classer poso na poso na bisika na yango. Kokabola misala seke bakoko to baosa misala bamona yeke bana oyo to bengi bambumbulu bamindele Melek na Sedek bazalaki pete makasi bakoka misala ya zamba te po bakoko bazoke kata banzete machete ezate me bazokata banzete na mabanga tant bazoki ba pierre taillé donc bazwa nzete moko elibanga moko ya songe bakangi likolo ya nzete pembe na nzete pona kosebisaka libanga na mususu de façon bazo tuta ndenge ba tuta ka pondu ezoko tobola ezotobola tinzete kokweya e mukolo mo boiton bazoko tuta ba libanga o bakangaki na likolo ya nzete pona kosebisaka libanga o bazoko toboyela nzete singana ngwe katani libanga ne yoko tuta libanga oyo babandaki ko toboyela nzete ebimisi ba etesela moto wane kezwa na ba place mamatiti kauka moto epeli mutu abwaki libanga akimi akete mamusika azobanga moto pa moni phénomène na mbala liboso bande ko banga moto akake so kake beti simi na ngone bimisi moto tumbi place o zamba ezalaki ba insectes ezali kuna bampuku bambuma soke ziki mutu akima telemi à distance azotala ngo na musika tango yokufa aye kotala siko elo ni eleki akomi siko ko goûter akomo sa différence ya biloko ya bande oli ya mobeso na biloko kolamba
Maintenant bazo tobola banzeba kata banzete na mabanga libanga moko elongwe kati singa ekwe tuti libango ya simbeki na maboko bantu boyela nzete ebimisi betesela moto mbala moko moto epeli mutu akimi musika ketele makuna azotala libanga wana so nani okezwa libanga na po bapelisa basaki mikolo po bakezwa libanga wana po bamonike moto oto bando okima yakake yango elandi biso isu na ba place misana na biso mais quoi bazaki animé na vocation ya Nzambe a obligé ki bango donc a vibrer ki bango pesa bango makasi ba ke bazwi mabanga na mibale ba ke na ngona mboka so nani ko tuti sang banda ba chaka mabanga na bazotala ngo bazobanga ba yebike soto tuti sa moto ko bima ti Nzambe activa ki bango ba tuti sa ngo moto epeli ba cheba makoni ya minene ba zingi moto wana ba ko mo surveiller moto ba vandi lelo ba surveiller moto lobi ba surveiller moto si nzakumba pesi bango subwanya kete boko vandela ka moto boyete mutu na mutu zwa moto ke chapa na yo bo continuer misana bino c'est comme ça ba zwa ki ba moto ba panzaki mutu na mutu zwi moto a chepa na e ba continuer pe misana bango neto bike biso ndeto zali donc auto to benga lokola e bandeli ya mokili parce que ba phénomène on a ba moto tile le tika na ba village na biso ke kuta lem suzu moto mo sali 2 mois et pela ko bien sali 1 mois zo pela nzeta mnene eziki me moto evandi wana zo pela tina katazam tala tina obiso sko tozo beta makambo yo pona to kolisa bwana na biso et na époque contemporaine bakoko na biso babandi évolution des clans pe multiplication des noms osangisa kombo na poste non ça veut dire ne bandeli poste non ezalaki te ezalaki ka ba kombo to uti kotanga wa kombo ka ya pamba non seulement mais l'époque contemporaine tant ba bandi siko ko bota mebele ba ko komo tala siko ke ate ko na biso moko boye na koko ya mwasi to ko sangisa ba kombo o nde ba komo multiplier siko basali évolution des clans pe basali multiplication des noms donc ba komo sangisa siko ba kombo na ba poste non oboyi bakoko fimbo kekele oswena ko ngonza na libumu pambate ebandeli ya mokili ezalaki kaka kombo sans poste non mais na époque contemporaine nde babandi siko makambo ya kosangisa bakombo na ba poste non 12 poso ya ba couleur oyo différent balongwaki forêt équatoriale na l'an 70 ya ebandeli ya mokili pe bazwa kinzela zamba équateur zamba forêt équatoriale kino babimaki na Guinée équatoriale ba déborder na golfe ya Guinée balandi long ya océan Indien Atlantique mer Rouge nde bakende kobima na Israël avant naissance ya Europe basalaki 200 ans na nzela enzela babotaki 250 bana tokotanga makambo nyonso asuko le secret du monde est ouvert pour tout le monde parce que le débat est proche, le débat qui va amener le jugement ya kolongola ba mensonge ya masolo o ba yibi ba baloli bazwi ko ebandela mokili mwasi na mbala basali rapport sexualité bazwi yango bakosi ote marinde azwakize melimo mosantu tolobi bokosi parce que Marie akutane na ange Gabriel selon imagination ya film wana ya démagogie ya oyo basali ya otozo benga lokola ya ba européenne balaxi ange Gabriel ne ndenge ya film wana eza ngo vrai ange Gabriel te wana zali film ba fondé idée ale ba tsiko ba représenter ba personnage moko ya cinématographie ba Pierre talaka kuna ba Jean wana eza ba véritable Jean te ba Lot wana eza ba véritable Lot te siko makambo ani so bazobeta ezalaki nde makambo ya batu mwindu me bango ba changer masolo ya omoni basali ba film ba bombi ba originaux parce que film ya Kimbangu depuis 1921 jusqu'à 51 ba belge bazana yango parce que série wana ba pareil ezalaki ya ma nouvelle ba belge bazana film ya Kimbangu mais moi ba chango ezate parce que bon mona kuna Kimbangu asa manzambe mpumu ba moto ko panza église kimbangiste mais vérité zoya parce que yemo ko lobaki ke akobimisa na o bango ba bombe ko ezali exposer non ye mone mtako balola makambu nyonso tout okutana na bongola meso mwene oboyi bakoko fimbo kekele oswena kongo nzana libumu donc tolobi age 12 bana wana ya poso ya ba couleur différent balongwaki makolo zamba basaki 200 ans na nzela babotaki 250 bana
ti bakenda ko installer na Israël air wana Europe eza nante Amérique eza nante Asie eza nante bango nde baseja ki awa parce que to ba déjà que ba arabe bazali racité parce que ba arabe babotami et pas ya mwana mwasi na biso mama koko ketura na oyo tozoko benga Abraham parce que tu vois déjà que koko maintenant coutima pharaon o atongaki Égypte avant ba Ramsès baya yem ta vivre na Sahara parce que Ramsès a vivre na Moïse et là on a ba 1200 ans ba onde ba zongi si solo sima parce que ba chema comme confusion Moïse azaki exode na 1200 azaki na Égypte akimi na 1200 okima na wana exode wana abimaki na ba savant noir il y a des couleurs différentes, mais il y a des milâtres. Il y a des Israël. Il y a des secrets, il y a 23 livres, il y a des palais pharaoniques. Il y a des religions, Torah, et beaucoup de Torah, religion, autre judaïsme. Mais tu le sais, Abraham, il y a des gens qui Égypte. Quand on a coutume, après ça, il y a des comme servante. Accompagné dans Zela. Il y a qui a boti na koko maintenant koko ketura lelo ba changer kombo ba bese kombo Agar. Kombo na ye yango tozolo ba kombo ne mama koko ketura. Moi c'est à mwindu. On va dire kolobela la lune Afanta, non la fille de la lune. Moi c'est à Sanza. Et tant bakomaki kuna na nzela bakomi na mboka ya Abraham na Kanana Sarah ekobota asali jalousie lobite mwana ketura bakoki kondimete aza mwana ya makango fo babengana mwana ya ko ketura nde babengana ko ketura na mwana nae Ismaël bazwaki nzela babandi kokende nzela ya désert mai ezate kasi bakutanaki na bapui ya mai na nzela ba musulman ba chankuna na Kora ba benga yango ba zemzem nde ba kenda isko ko sala makambo ya Asie donc ba arabe ba uti na Abraham na mama ketura donc ba rasté donc bazali banankasi na biso donc ba neve na biso sko so yo la zoba ozokenda pa neve nda yebiso ke tele nzambe na bandela salaka boya wana bunginzela parce que ngana okindima te ke neve na ngatang sanga makambo nzambe ngade na olakisa neve na nga makambo nzambe les appelés mo ba européens baza bana na biso do ba olakisa biso makambo nzambe te religion christianisme na ba fondé yango à partir ya ba savoir spirituel o ba zoki pa ya ba koko le roi sko baza na connaissance wa nyon souté moi ba sala malamu izate ba sala nde ya démagogie parce que na kata Rome wana to kotanga nombre ya ba bilamba ya ba pouvoir oyo ba botola ba koko na biso na ba bikoti ale bango sko ba bomba onkuna bango ba ko mosala ba oyi ba marque wana bazo sala ngo sko na batisia lelo. Mais il y a biso ezali. Donc atozo kende ce qu'on a bongo la main sur moine. Anto biba na wana mibale 12 posoana différents ba couleurs différents ba tambola ki zamba na la 70 bokabwana mokili ba lobi obiso na bango toza ndenge moko te obiso to uti na epa ya ba makaka. Yango lelo bazo tangisa na ba science ke o homo sapiens science wana eza fausseté to yoko bomango. Parce que muto ko raisonner te ko e bandela mokili nzambe azwaki mkomboso allez, mkomboso na banjo changer ba forme abandi ko telema e alokuta banda mkomboso asama bongo atikala bongo aopelisa moto te akolamba te aovivre ndenge ya bonyama donc mkomboso banda mokili banda na telema te akoma mutu bo yo betela makambo a homo sapiens aloko atozanga ekoyeba to vérifier ki ontesko ba savant ki mbango baye ba contrôler makambo wana nyonso ba fingi basi 7e bête après les crapauds to yo sambisa bango ba mindele parce que moi si aza mama aza bêtité na simaligoro donc bolo ba deote moi si azali 7e bête après les crapauds donc moi si aza bête après les crapauds non c'est un injure grave donc moi si aza bêtité parce que crapaud ligoro de alambaka te mais moi si azo nourrir biso bazo bota biso ba melisi biso mabele na bango ba pesi biso vie ça veut dire il faut tout respecter bango na ba sens nyonso na ba réalité nyonso donc biso to yesko kolongola équivoque wana opekisa batu
Mutu moko so ozana droit ya kobenga mwasi 7e bête après les crapauds parce que tobi ke mwasi azana na utilité makasi na kata mokili azana rôle ya makambo nzamba tindelaki ye soki azalaki te élévation ya vie na biso ekomona te il faut to sai to pesa ye lokumu na niveau na ye mobali pe azana makambo na ye et talatina oyo to beti masolo lelo ya histoire du passé de l'homme noir bako na biso batikalaki kuna na forêt équatoriale ba kosala occupation territoriale ya ba Butembo ba Bunya ba Kivu ba bisika ba bitumbeza kuna après tango 7 coups de tonnerre ya volcan beti nde e vibra ki bango ba kosala sikoyo occupation territoriale ya Afrique mobimba ba occupé nord sud ouest centre nde ba bakoma ko bima basala ki parcours ya 600 ans bakei nzela baki kotonga Kachopia pona kovandisa kiti ya Yangi Pharaon, le premier pharaon de l'Égypte. Et ba continuaki de l'Éthiopie vers Égypte bakendaki na parcours ya 400 ans pona ko bâtir pyramide to pe kotonga Égypte mobimba tala to sukina nwana et na sima Égypte tango kufi na Exode o Moïse asalaki na 1200 tango ya kimi na ba livre 23 o ayaki na kati ya palais pharaonique asali Genèse et bandela mokili ora yebaki yango te makambo ayeba kutaki onkuna na kati ya palais pharaonique ndenge bako ba classaki mais ba changer ba yobetela biso makambo ya Adam et Ève asali Lévitique asali Nombre asali Exode déplacement batu ayosana Deutéronome 5 livres na yango na bacha na Bible so yo lo te Bible est inspirée par Nzambe bazo ba ke mutu ayibi mikanda ya ba ikoko akena yango azwika ba secret na kati a fabriquer makambo na parce que Moïse tanga yibi makambo wana kei balobi akoma kite mais bakosi ote na désert Nzambe akabela ki kan nzoka kan wana Moïse akendaka nango eza nzete babengi yango lingenda ayibaki ona kati ndako Pharaon eza nzete sala ba démonstration so betongo ekomi nyoka so betongo bo ekomi misa moto eza nzete eza ba pouvoir ancestral eza makambo ya Yesu te po bango babalisa kuna kote Nzambe apesa ke kan yango akaboela ki mai akabola mai wapi akabola mai te basala canal de Suède pona ucha frontière ya Égypte na Israël parce que ezalaki na frontière ya mabele mai ezalaki te po bakotsa biso ke mer rouge nde mutu te Moïse akabolaki mai te eza masolo ya lokuta ayibaki nde nzete ya bakoko lingenda yango atambolaki nango na nzela eza te ke o Nzambe akwelelaki akitelaki bamani kashe biloko eutaki likolo ndeko Nzambe alambaka te bomani kashe ngo akitela biloko euti likolo ekwei na se biloko nini wana eza ba pouvoir mystique ba pouvoir ba magicien nde ozokende kobimisa ba bombo obimisa fufu na sani balamba déjà Nzambe alambaka te tala ba aventure o bato basakana na biso tango mulai kasi tozokende siko pona tobeta bango fimbu kopesa bango discipline bazonga na mulongo pona tobikisa mokili mobimba donc bakoko basalaki parcours nde batikalaki baninga na bango bandeko na bango bakimaki bango bakendaki kotonga Israël et bakoko batikala kuna bango pe babande kosala déplacement ti nde bayi kotonga Kachopia na Égypte bango bakimaki 12 ans tant bakomi kuna na Israël nzala eloko oli ezate ale bakoti l'esprit ya carnibal kolia na bango na bango nde babite koto bakoko na biso to utaka kuna tozali na biloko nyonso mais awa eza mabele bikauka bango bakomi su ko envier mais to yamba yeba na bolingo Nzambe nzoka bayeli biso désordre 1200 Exode Moïse akimi na biloko 23 livres ake kopesa ngo ndeko na ye Roboa na Miriam abango nde bapesa ngo ba Salomon ba makambo etamboli Salomon komo pratiquer ba makambo ba komo kosa o te puissance eza ya Salomon nzoka azo travailler na puissance ya 23 sceaux de nos à table d'alliance ba yibaki makambo so biso to yozo msa makambo wana nyonso et bakoko batika laki na Égypte après la chute d'Égypte bakoko batala likolo bamoni cercle moko elingi sanzana moi babengi on du Congolo ezo kopela makasi flasher boy nde ezaki recommandation ya Nzambe bakoti na babwatu ya minene basalaki babi photo landa
flash ya cercle o ezoko beta place nini to identifier centre du monde nde balandaki papa loko source ya Kivu ya fleuve Nil euta na Kivu baye ba déborder na pays des trois fleuves bayo ko na royaume Congo nde basali siko royaume Congo toloba yango déjà tant basali royaume Congo est passé na 5 rois totanga dia ba Congo na bango et totanga déjà premier roi du Congo Nimi Kangala nzenga kuvaza 5e roi du Congo tokolobela mobimba ya royaume Congo et bakoko ba baptisé sous royaume Congo après la chute donc ba pharaon wana ka ba famille wana ba clan wana otozolo ba banimi banzinga bango wana su balongwa ki Egypte ba yesu kotonga royaume susu royaume Congo aba minele suko le 19 juillet 1419 ba on peut kuna ba panzana ba Europe et salami ba portugais le 19 juillet 1419 nakata eu de madéré un ensemble politique ya ba jésuite ba franciscain ba chestre ba dominicain amiral de Roca capitaine Henri capitaine Ruiz de Souza ba sangana ba sali étude il y a 62 ans réunion ne saki inane ba habité tozaka na nzala passe l'équipe photo tambola mokito luka isika biloko ezali bikisa biso ba yaki makolo ba yaki na bango na bateau à voile te ba bimi Maroc à 750 km ba traverser Sahara ba koti otozoko benga bola Algérie ti ba bimi kuna Égypte na Egypte ndi bakutaka sikoyo o tozo benga lokola bakoko ya batu mwindu o ba traversaki bango sikoyo na ba pirogue pona bayo kweya na ambushi ya fleuve Congo et kuna bango ba bebisi biso susu na 1570 nde ba ressortissant sikoyo ba bimi dans ba tribu et botamaki à partir de 1570 tango chita ya royaume Congo esalami les portugais bagenda ko sala Saint Paul de Luango Angola to le bango chaque fois ale ba ressortissant ya ba tout monde ba ndi ko bima ba ko mo kende ko sala ba pays africain onyo somo lelo to komi na 54 pays pona mukola lelo to suki wana to lenga to beta histoire du passé ya mutu mwindu pona mutu o comprendre outa wapi parce que toye kolongola histoire ya démagogie oyo ezo kotelenginisa to pe zongisa bomoto na biso sima tango nyonso butu pe moyi to tombeli nteke malamu feti malamu na bana na biso pe na mabota nyonso ya bakoko nyonso ya mokili momba bolei bolamu botondi na esengo PV ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezo kangama lisanga ya bato ya mabe magicien na bandoki kuna nde bapesa kabe kuluzu na bameme yebaka ndeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 boko silande ko keba 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 neglize ndeko keba 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 biso baindo ebongito ye bamvuluzi kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Congo kembo 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 Nzambi pungu kembo 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 nyamolo kembo 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 konga mongali kembo 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 bakoko kembo 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 bana ya Kongo boya totonga Kongo ya sika minyoko kufa ekozalate Nzambe na bana bazali esika moko kembo 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 bakoko kembo 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 abaye kembo 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 chemaunga kembo 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 konga mongali kembo 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 ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela Nzamba bakoko na yo bungi Nzamba bakoko landi Nzamba mikanda o baby ndeko bungi Nzamba bakoko landi Nzamba Bible o baby bakoko na biso bayebaki Nzambe na Biblia te o bakoko na biso bayebaki Nzambe na Koranike te o bakoko na biso bayebaki Nzambe na Torah te o
bakoko na biso bayebaki nzambe na tamulete o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya bakoko bangala babelelaki ye olenkumu nzakomba bakoko bakongo babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko libinza babelelaki ye nyamolo ibanza bakoko tetela babelelaki ye nyashongo ndeko ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda te o bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso bakoko bakongo babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo bakoko bangala babelelaki ye olenkumu nzakomba bakoko bakuba babelelaki ye chemaunga mbunga ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki ye maboko na makolo bisoto wangane sikango kimba vita na mbanza Kongo esika batumbaki ye na mwana na mukongo bisoto wangane sikango na lolendo ndole na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lolendo kimba vita kozonga kimbangu na lutendele esika babwakaki ye na kati na ebale bisoto wanganye sikango kimbangu na lutendele esika babwakaki ye na kati na tono bisoto wanganye sikango na lolendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lolendo kimbangwa kozonga kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasituni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio lumbu kimosiki beni sokola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sokola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame aiwe nisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambono foloso kembo nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo abanzolie kembo siwa solwa zaye yoso
kembenza ya yoso kembela babo bakwikila muzambia mpungu tulendo Kongo kembo kembwa nyamolo ibanza kembo siwa solwa solo se solo nzambe ya bakoko bwa biso a Kongo akonga mungali nzakomba ole nkumu nyamolo ibanza tobeleliyo na nzela minei o esimbi etamboli ya bomo ya bato banso na kati ya mokili tobeleliyo mumbianda nzakomba ole nkumu pamba te yonde opesaki biso mabota na tina ete bakoba yenda ya bisika biso tokosukela na musuni pesa biso maele pe bwanya ya kobatela mabota na biso kino bakola pe bakoba yenda ya eleko na bango pe batombola oyo biso to kotikela bango pe biso totombola oyo bakoko batikelaki biso bondeko na biso na bango mozinga manalizita ya Kongo la bomo ebwa seko na butu pe na moi na nzela ya bolingo ya singa ya motolo pona kozongisela biso bolingo ya bandeli ya bakoko bwa biso ya mokili pona tokabwanaka lisusu te nzambe ya bakoko bwa biso nzakomba ole nkumu nyamolo ibanza tobeleliyo na kombo ya likunzi ya mabota nyonso ya mokili mobimba mama Kimpavita esipa pona tolata motema monene oyo mama Kimpavita azalaki na yango ya koyamba mabota nyonso ya mokili mobimba tina yango nzakomba apesaki ye mikumba ya kobatela pe kopesa biso mabota ya solo oyo ekoya na makanisi ya nzakomba pona kobongisa mokili na ndenge esengeli olobaki yango polele ete nzoto na yo enyokwamaki pona kozongisela biso milimo nyonso oyo ekenda pona kobakisela biso bokasi ya kotombola mokili na lolenge na nzakomba solo pe kobatela mabota na biso nyonso pona kobongisa bolamu ya bileko ebele mama Kimpavita solo ozali sanza ngalisa manaka ya mabota na biso pona moko na moko akokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso pona tosepela na yo elongo matondo mingi elongo na nzakomba na bolingo ya kobatela mabota na biso pamba te obatelaki mvulusi kimbango natina ete biso bato alelo toyeba ye natina ete akola pona kobikisa libota na biso kati na bwale pona biso tomona pe to botama na kati ya mokili mobimba bokokisela biso nyonso pona tokokisa mokano ya musala na bino bopesa biso bokasi ya kobatela mabota na biso na esengo nyonso bondeko nyonso botongaki na nzakomba ole nkumu ezalaki koboya bilenge bakataka bomoi na bangonga ya mikuse kasi bolobaki yango ete kati na biso na nzakomba bomoi ezali ya tango molai pona tonunga mokili malamu bolobaki ete toluka toyeba bozindo ya moi na kati na biso pe kati na mokili pona kosekwisa milimo nyonso oyo ekangama pona ezongela yenda ya bisika esukelaki bozinga mabota na biso nyonso na milinga ya londende ya ngomba ya mangengenge liboso ya bazabolo nyonso pe mikakatano ya bokono pe ya lolenge nyonso bopambola mabota na biso nyonso pe biso moko pona tomema mikumba na biso na maboko
biyano na bino emonana na kati na biso pona mabota na biso nyonso etombola lokumu na bino likolo na nyonso. Liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso nyonso tobungisaki etikala se bongo pona mokili mobimba matondo mingi na nzakomba pe bakoko bwa biso o babongisela biso likabo oyo ekozongisela biso bisengo ya kino suka te ya kino suka mulongo pe ya libela na libela totondo pona nzakomba. Totondo pona bakoko bwa biso ya petwa elongo na mvulusi kimbangu likunzi ya elonga likunzi ya bomo ebwa seko. Totondo pona bana na biso oyo tozali kotombela nteke elamu ya mukolo mwa bango nzambe bakoko azala na bango pe biso moko tango molai ya bomoi na tina ete bat na soloka bakotisa biso na mitambu na bango te kasi bomoi na biso ekoba yenda ya tango molai pona tokokisa mokano ya betinda nyonso oyo ebombami na kati ya bomoto nzakomba kabelaki biso uta boye na biso likolonse. Totondo pona biso moko bakitani ya bakoko pe baye o bakoya kokoba yenda na sima na biso pona kotombola bisika o biso tokosukela pamba te bakoko bazali elikia na biso ya tango nyonso kasi biso zali elikia na bango ya suka oyo toye kotya mundelo pona pasi oyo eumeli tango molai na tina ete pinzoli ya bato banso makauka pe esengo mozonga na lolenge nzakomba alobaki ete akabelaki biso mokili oyo pona tovanda na ye na bisengo ya libela na libela kasi na mawa te totondo. Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzana libumu do pona mkwale to suki wana nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba. Donc dans 3 jours awa leo eza le premier dans 3 jours to sala sous fête ya le 4 janvier fête ya ba esprit de la justice de l'homme noir kuna to lobelaka ba sorte ya esprit ya bato mwindu parce que eza fête ya milimo ya justice oyo bayaki kolakisa biso bokasi ya nzakomba na 1959 babengana ya gouvernement colonial tokofeta on kala mingi te awa pe tolobayi déjà que calendrier na biso ezalaki na un établissement loko evandi sikoyo tokoma na temps moko tokozwa sikoyo makambo nyonso totambolaka na yango tokotisi yango sikoyo na programme ya calendrier. Ça veut dire eza ba fête yo nyonso to fêter net fête ya bana lelo to fêter yango na calendrier européen le 1er janvier. Maintenant to fêter on na calendrier na biso e bando tombeka lundi parce que na calendrier na biso lundi ndaza le 1er, mardi ndaza le 2, mercredi le 3, jeudi le 4, vendredi le 5, samedi le 6, dimanche le 7. Tozongi susu lundi le 8, mardi le 9, mercredi le 10, jeudi le 11, vendredi le 12, samedi le 13, dimanche le 14. Tozongi sou lundi le 15, mardi le 16, mercredi le 17, jeudi le 18, vendredi le 19, samedi le 20, dimanche le 21. Tozongi le sous lundi le 22, mardi le 23, mercredi le 24, jeudi le 25, vendredi le 26, samedi le 27, dimanche le 28, fin du mois ngwana. Donc en donné mois nyonso banda premier mois tina 28e mois, ezaka 28 jours, 28 jours, 28 jours parce que toujours ko vivre un aspect de la ligne. Yanto bi ba travail esili na nous te makamu nyonso to sali to kozwa makamu o ezana calendrier européen to kokotisa yango ce qu'on a calendrier na biso par exemple maman qui pavita batumbaka le DG, ezaka un certain dimanche. Mais na calendrier européen au mona le DG monsieur est tombé jeudi. Parce que le quoi bato babunga histoire na bango yango to yaki nanu ko établir programme wana eyebana après to kozwa ngo ce ko to kotisa na calendrier na biso pour to respecter na jour au événement le kaki. Oboyi bakoko fimbu ya kekele oswai na Kongo nzana libumu talatina oyo to sangana ki mukolo lelo to tombeli nteke malamu na bakoko banso ya mukili mobimba bole bolamu botondi nesengo.